en terme la Karine mais arrestation et sera tout la Karine penza panze lango champagne. Karine Mokonzi. Sarah to la bundele ba bitumba wat. Sarah. Naibi ko za sika pasi. Il faut pas que mais c'est ok nazana likamu moko ka ya loba na yo. Tu es forte. Au moni balobaka on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Vous comprendre parce que l'élo est juillet et kozoyo et kozopenga. Au moni balobaka on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Vous comprendre parce que l'élo est juillet et kozoyo et kozopenga. Au moni balobaka on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Vous comprendre parce que l'élo et juillet et kozoyo et kozopenga. Ceux qui déjà obimisi vie privée na yo li banda yebaka ke ekomi li solo ya média. Oza susunatan okangisa batuta. Si to landi vraiment ba analyse belé zo sala mabalobi que Sarah to la mérité prison pour eza ndenge na kota ba vie. Non, batu balo ba ka mérité prison ce sont des oyi bato ba kundu ba mandian. Ba refesa ki bango bato basenga ba catch. Bato ba refesa ki banani. Refesa ki bango bino bosenga ba catch. Ba chronifuati bosenga ba catch, bosanga ba catch ba toro ba yuma. Petit Zacle. Soit Salini. Sarah to la Salieni. Non, Petit Zacle pas kotima mbango. Mais c'est lui. Ko le katongo midi pour qu'on a ba émission. Ko finga ko azui. Aigle au sali bien. Aigle ndeket. Bo aigle nan. Muto ke ko funda mona na yakabo samba. Mais ya sambité. Mais il fallait lancer qui a lobby va toucher famille. Ah ouais, héritier. Non, a touché famille. Qui a touché sa famille? La première des choses, il a fallu y mutozo tanga combat bandana au kansa neki menga mtababa nande connaître na babanda ki ba guerre on a na ba télé. Quand on parle d'un professionnel dans ce pays, la génération n'a se fait rigoler. Le vrai professionnel. On ne se batikal, ce sont des amateurs. Rossi TV. On a tout le monde à théâtre, à émission, à musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à Kaka. On s'abonne, aucune notification. On a des sika makambo lali et bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour et bonsoir, les chers internautes. Vous êtes nombreux de nous suivre partout au monde sur Rossi News Télévision. Toujours dans le cadre de l'émission Nabino Bolingara Mingi Tokundola. Je vous signale qu'aujourd'hui je ne suis pas la seule sur ce plateau. Je suis accompagnée avec un combattant. Quand je dis un combattant, ce sont de vrais combattants. Combattants en YouTube trop. Un vrai Gaulois, un vrai combattant. Il y a tant de boyebi. Restez toujours branchés. Merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance. Merci pour le partage nabino. Merci pour la remarque. Merci pour la j'aime nabino. Ça plus que ngana mata. Nakoma lisusu oboza na posa nakoma. Là je salue mais c'est les DG. Je salue Madame la patronat. Je salue Mira, le caméraman le plus expérimenté. Je salue toute l'Europe, sans oublier pourquoi pas l'Autriche. Je salue ma maman chérie Isaka Mossi et je salue ma grande sœur chérie Ronette Ngali Santufe Bakari. Je salue mon bébé éternel. Je salue le vrai femme. Mes condoléances à Moukoko Buka International Batezadio. Je salue Florent Ibengele coach. Mira Fongla caméra Toko t'as invité un peu mon bonjour Arthur. Bonjour Eden, bonjour Nabatutu Barozatan et Rolanda Bisso. Merci na ba Gaulois, ba Gauloises, ba gladiateurs tout ba sili ko pesa ngai confiance. Ndenge bobenga le Gaulois sagier. Vraiment merci na bureau présidentiel mobimba kambami na maman Fanta Fofana, maman Lalita la gabonaise, maman Bibiche Omuso Naomi la japonaise. Merci na bino tout vraiment bureau na biso pe ya Kinshasa eux ali chapeauter na yemoko DG Blaise Polo ya Pichu Botoko Ibunwa. Pourquoi pas tobosana la Skonimbunza la idi patre, pourquoi pas tout le bana baya visa ponda gérer ses ambaya papimbala et merci na master nanga Monte Carlo mon Diego 21 coup de canot kanga bango tika biso et sans oublier le patron des patrons papa na petit winner le boss Seydou et Bandal t'appartient joli Kusala Bandal Bomoko gamin d'aujourd'hui monsieur de demain responsable de demain responsable dans le futur joli Kusala donc vraiment merci pour nous monopoliser parole pardon Eden mituna yo bien yangai. Voilà Arthur quand lobi mituna za bien yo bomba lobi Arthur au contact avec bisobino Eden na loko loba
internet to lo baté na toi les a toujours une actualité on est to bete la CT Arthur Pouloulou to lo bela actualité ya Sarantola arrestation ya Sarantola to moni ba misusu ba melon ba champagne Arthur ba misusu to moni pe ba Karine Mokonzi ba célébrer vraiment na ba champagne mo ya dégâts pour na arrestation ya Sarantola ba misusu pe ba lobelo na ndenga bien misusu pe ba lobeli na ndenga mabe prestation na yo na dossier wezani. D'abord pour na koto bongisa moi mukinga ceux qui n'a contacté journaliste des alaraka pour na makamba faire rigola. Mais ceux qui te l'optent en passant to betano masolo ya Sarantola nengo lobby au moni balobaka on fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Vous allez comprendre parce que les lots est juillet et kozwayo et kozwa penga. Mais problème moko tozana ngoza nini. Yo mutokangisi Sarantola zala mobali kozala moi cité bima kende ko samba. Mais Arthur yo mon peu on monte que Sarantola peut d'autre part à cause en afro tu es belo nini parce que yoka yo za vie privée une vie privée n'est pas vie privée nyonso o ezalaka. Il y a star ou tout ba star batu nyonso homme célèbre ceux qui déjà obimisi vie privée na yo libanda yebaka ke ekomi li solo ya média oza susuna tan okangisa batu te est-ce que vie privée on fali monde mutayaki nango ou bien ça rende muta fondon to ebana mais mutabimse ki makambo wana eza ndeko ya muto zotanga kombo il faut tanga pata kombo na otanga kombo ya nani ngana za na besoin tanga kombo mutu te ngana obwaka batu na émission te mais oui donc Tina ipupa ndaye na marambo yem tabimisa kyango ezaye donc surtout totali bien Tina ipupa na marambo fali ipupa a contacter aye na makambo ndeko na TV et bimi et puis si peut ta médiateur recèle ngo ba analyse yo ebité mais balobi vie privée ya mutu ko simba te poso si vie privée ya mutu ko simba te et quand on parle d'une vie privée ce qui est privé mon en raté c'est déjà mon en sous privé te eux ils privé donc est-ce que yanga makambo za na kata téléphone ekundama eux privé na relation so na l'action za sous privé te mais d'autre part pe so total bien balobi nikinde mutayaki na dossier on appelle si Sarantola ba preuve nyonso ce que tu comprendre yoka appelle si Sarantola l'air elongwe makambo privé donc on est comme qui public na lobby eto solo lat est-ce que déjà mona Sarantola azobeta li solo wana avant que comme na lolenge komelaki non mais surtout lundi vraiment ba analyse belé zo sala mabalobi que Sarantola mérité prison pour les ndenge na kota ba non batu balo ba ka mérité prison c'est ça des oyi bato ba kundu ba mandian bato ba sala ramsa na bino na bazanga ba catch ba revese ki bango bato ba senga ba catch bato ba revese ki banane revese ki bango bino bo senga ba catch ba chronifuati bo senga ba catch bo zanga ba catch ba toro ba yuma mais Arthur et ça peut bien so tangel ba fan na sur news télévision ba comme ba chroniqueur ba senga o moni ngana na fandiao Eden na déontologie journalistique je suis permis ya kotanga komona mais je n'ai pas envie parce que kotanga koma moto un peu et matsayo après ok nango na ba justice le roi pe justice amboka la biso ba yebaka na bango tina makamsu to lo bakate et comme glukisa e kangisa e to boya biso ba problème ngana lo bakango vérité mukolo bakolo bake mbila azati to loba misusu ba oleka susu te na ba TV ba oleka sute donc c'est que on panza penza naza na ba dossier ndeti moko na kotaka kombo moko soki petit zacle petit zacle Sarantola Salieni. Donc petit zacle pas kotima mbango. Mais c'est lui. Ko le katongo midi pour qu'on a une émission. Ko finga ko azui. Aigle au sali bien. Aigle ndeket. Bo aigle nan. Est-ce que Sarantola pas na ba compte à rendre na ba chroniqueur musu? Non, ça motema mabe. Congolais motema mabe. Mais Arthur Zela, ils ont un adage moi le bac au moni surtout on est si comment tous est belé et que la majorité balobé la caillou n'endenga ma b c'est que pour Jésus-Christ a qui pour na bola mabato mais bato belé balinga été et là comment ça la rasiko na biso ba congolais la plupart des gens ba ko 42 vérité tellement que bon même na makama musique na ki mythomane bato le kuta ale le kuta wana siko bo comment banga siko ba vérité comment obimale na lobby oui, Papa Hervé, yango papa faire gola Papa Hervé qui séjourne en cet instant à Kata Zanzibar, tous tourner nos clip. Au moins biso tous a plongé trop na Kata Musala.
mais ceux qui te l'habitent sont en mamouké sima. Oyebi makambu ya Davina. Babimisi Papa Hervé. Moutoumabé. Parents irresponsables. Parents boy. Y compris Papimbo ma devant les gens à la télévision. Acha image on a fait na plateau. Oyebi comment est-ce que Chokaki Moutou? Mais Arthur. Yoka s'il te plaît. Mais à la Kisi Batumukilike, c'est un homme. Azastar, l'air de Jébimili Banda Boy bon. Chosate, il faut qu'à toi arranger, tout réparer, ce qui a été dit. Lélo, Davina Zana Poto, hein? Mais balobi héritier, m'tatine Davina na poto. Ah! Botika Goga na Marambo, s'il te plaît. Hein? Il y a la journalisme. Il faut l'ingamingi cause la investigation. Mais le renom l'obelayo et ça te kena yo qui pas mutu na landa Davina en pleine émission. Non, Davina azalaki mutu. Davina azamwana héritier. Azamwana. Moi héritier nazamwana Papa Hervé. Vous comprendre hein? Davina azalaki intoxiqué par des gens. Oye ba tindaye asala kababiloko wana. Le Jean, s'il te plaît. Aujourd'hui, elle est en très bon terme avec son père. Ah, elle est en très bon terme avec son père. Maman, l'isola papa na mone koufarate, papa kalazalagate, mona kalazalagate. Zolanda, c'est ça. Donc bato nyonso ba yaka na ba télévision, balo baboye, bazonge saboye, vraiment bazouate. Mais sikoyo, ya biso tala mokile loba. Moïse Mbiya salaka soki makamuni yango wawa na ba Eliane tala batu mokele. Est-ce que Moïse Mbiya kangisa ba tout Moïse Mbiya kangisa ba tout en plus ngalo nga ezoka musanga kaka l'état na biso pe état de droit. État de droit, quand on parle d'état de droit, nul est au-dessus de la loi tolobaka yango. Mais au moment où bakanga ki sera tola, pourquoi s'embêter? C'est ça, il y a un peu bateau. Pourquoi s'embêter? Moutoke ko funda monana yakabo samba. Mais il y a s'embêter. Mais ba fan ya fali, soto bi ba fan a fali total pe bateau le bien ba fali de ba manique de John wana ba lobi que Sarato là azana prison te ata parquement Sarato la tikala ko mona na te. Donc ba kangi ça été bolu ka deux baisse na ba. Tala siko batozo tanga ba kombo. Tala bato mela otanga ba combat meli ba drogue nae ameli ba drogue nae ala yozo ya le kanate valo ba de n'importe quoi. Sarato la zana prison makala qui ne le sait pas. Nyos au moins sikoyo au moins ni Sarato la zana prison makala. Mais tellement vous êtes des mythos batalo kuta. Oh et donc on a créé trouble nga sale émission na de John a finga ba journaliste ba nyos bo bo ebite ba na ifasik ba zoba. Bona actualité te. Zela. Yaza Mayel. Ah. Obi combien de bana batanga ba lycée français ba tono vide. Tala. Ba ministre Belozo mona oyo bazotonda na biswa. Ba uti na ba Aurore te. Ba uti na ba EP ba institut Masoro passe. Je te dis la vérité. Vous comprendre. Ba tika biso ba même muto esfundi Sarato là. Aïe, les canaux de télévision. Ceux qui ont les canaux de télévision, tu es à parquet. Ah bah moi, c'est moi qui ai porté plainte contre Madame Tola Sarah. Aïe, tout samba. Mais quand vous sambi samutute mutazo kene bozo bimama mo pe ba yuma. Mais pour Loulou, balobi pe que Diego pe mo mobile mo mabe indépendant to surtout que iPhone 11. Donc ba benga ki ba contacter ba tini bon po ba pe ça sera iPhone on sera tinde kende ozwa iPhone wana oya na bambongo ba tindela ki ba to encourager Sarah ndingo finga to sepela na nalobi Sarah Tola n'a fait que son travail. Investigation ba grande star lokola ba Michael Jackson. Ba grande star lokola ba Michael Jackson ba beta masolo na bango. O le moi qui privé bimi na média ba lobby. Des gens qui sont chroniqueurs aux États-Unis plainte. Ah, on a beaucoup de niveau Michael Jackson qui Nani Ba Johnny Hallyday. Ba grande star lokola ba Johnny Hallyday. Bazo beta ma solo na epo elongo na privé bimi.
Yebisanga sikoyo. Oza na niveau ya bango nani? Na mboko. Vraiment ba niveau te parce que to so mona pe ba on peut baza ba mbongo na ba ondeti mo pa opa na mbongo na ba fali ba na mbongo na ba pervers. Yoka ngana etsawo. To sangisa ba makambo te. Tolo ba makambo lo lenge yango ezali. Mbongo upa mbongo. Leur za célèbre au bimisi vie privée na libanda et comme copa média. Chango na mutuna yo. Mais il fallait lancer qui a lobby ba toucher famille na. Ah ouais, héritier, non a touché famille na. Qui a touché sa famille? To banda Rolanda ba propos nyoso Sarato la qui a touché la famille de Mutozo Tanga Kombo. Nani? Nani? Ah. Ozomona. Nani mais Sarato là. Non. Balobeli makambu oyo bato bazomona. La première des choses, il a fallu yé mutozo tanga komba bandana okanisa neki menga mtababa nande connecti na babandaki ba guerre wana na batele. Mais là okangisi bango te olingi siko faire voir aux gens que bango makambu balobi eza mabe. Hein? Non. Non. Non, il y a la raté. Et elle a raté. Pour ma kao, il y a un dossier à Niki, bah combat bien belé, tomoyo qui bah combat innocent, qui bah vraiment pas. Coup général Camille Makos sur la Côte d'Ivoire à Fingal sur la Congolais, tout ça m'a été. Tomoni à côte, ça m'a dit mon père a nuire Fali pour pas. Aza jaloux à Fali pour pas côté ma ambao. Les mêmes Makos wana lobby que na mboka oyo, tozana musicien mon côté, tokoki côté. Donc, Kofi Aza lokola institution moko na mboka o c'est le même Camille Makoso mtalobe makambo. Ça parti ni. Na yebite Aza ivoirien mo na yebi makambo na été. Camille Makoso. Camille Makoso. Ah Makoso za biloko to liaka. Donc ye kuna makambo na ye. Tala, oyebi biso bakolo tuzalaka na yebisaka yo. To rasusu na tenter ya ko chaka mungwa lever nene poto to bima na plage moko boy. Non, biso to lobaka oto mona te to lobate. Na dossier où il y a Sarah. Biso Ken Piana. A finga maman na leader na biso. Déjà au moment que tu n'as porté ta plainte. Ken Piana finga maman mari. Peut-être un jour il y a Ken Piana na dossier où il y a Sarah tous les ans. Na lobby un jour. Na muta lobby, na muta c'est l'investigation na ya lobby na télévision ni les amabe. Balancer paix. Non, un jour, quand tu injures la maman d'une personne que tu connais même pas. Un jour, bakangelango. Non, to kangse poani. Toza plongé dans ma cambo plus que injurier. Ken déjà ata solomabe. Solomabe yebana mokili mobimba me bato balinga ngote. Yema musale ne mafinga. Yo otendre nga micro nga na fingi mutu nazolo ba makambo eza boye ozo comprendre c'est ça to mona ke Sarah to la za emoko to mona ka za en bon terme na Karine mais arrestation et Sarah to la Karine penza panzela ngo champagne Marie-Laure moi kapaza mpandi kaka ya Karine do ba soutenir penza nana ketchup do bango no swana bazo pour la Sarah mabe na lobby Karine Mokonzi Sarah to la bundele babitumba wat babitumba ya bundela Karine Mokonzi Sarah bitumba ndeti genre nini ya bitumba ya bundela quel que soit yango genre ezaleli à côté là yé. Moi j'ai suivi plein des émissions ya Sarah to la prendre la part ya nani ya Karine Mokonzi lelo bachelier bapanzele champagne et après Marie-Laure Nenani Marie-Laure baza ba chroniqueuse oyo baza kotana na ki so du nombre muninga yewana a signé cap combattante solo abima tala oyebi boloko. Moi mon père m'a toujours dit la prison c'est fait pour des gens coriaces. Vous allez comprendre hein? Alors Yenenga Zawana, c'est une femme à féliciter. Nana, pardon. Sarah. Naibi koza isika pasi. Il faut pas que. Mais c'est ok nazana likamu mokoka ya olobanayo. Tu es forte. Tu es forte. Tu as osé ce que les gens batumsus ba betar ba mangawa.
bakokate. Arrestation ya Sarah on peut tozo ba tezaki enlèvement pour tout le monde peut ba vidéo ti bo Sarah za chroniqueuse. Il a fallu un mandat qui est un mandat d'amener d'abord leur mutakendarate un mandat d'Arim Teyaka. Vous comprenez? Il a fallu ba mandatiser. Ba ke ba ntindi mandat accueilli que se présenter devant l'État. Tala likamboza boye. Mutu tel aeki ko funda yo pour na likambo intel. À comparaître devant l'État, ce qui va au Katelemba Nounaï, c'est bon. Mais jusque là, à Sambité. À Sambité, mais ça toujours transféré maman la prison Makala. Parce qu'on a tombé en corruption, Tony. L'État, le Combo ya Makambo ya Sali. N'a pas juge, on va corrompu. Seconde dans tout ça. Hein? Arthur Bino bateau pena boza vraiment la actualité dans tout ça. Famille à Sarato là bas lobi atelo moroté. Oh ba loba tende ino so landa bangote na landa ki ba msusu na miso Mike Lokamba. Ba ki ko loba. Vous comprenez? Ouais, ba so loba. Ba loba tende ni. Faut ba loba. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh. Maman. C'est pas normal. Il y a pas pervers. Le 23, hein, boya ibele na Oliver, le 23 mai, vraiment, tous en Oliver, tu vois, Topé Sabino, la bonne musique, n'engue biso to mesana na ngobino bo bimisa ka musicien moko boy saint. 17 ans. Bo lukaka bo crucifier faire rigolo devant tout le monde, faire rigolo mutuma be faire rigolo pendant 17 ans. Mais toyé, to démystifier, to pinoli ba vérité bimisiko. Nan pe ba esilité, bo yokango. Donc c'est maman et ça. Maman et ça. Au moins nabango, toro kende siko. Papa hervé le baki likolo. Allez toké. Mais likolo ça titre en pas fallu. Likolo, et ça titre là. En haut, likolo na lingala. Ah. Ba kamile lo bananga wana. Merci na master na ngamoro na mutomo na Francis Mumbe. Vraiment ça linga bien. Voilà, tu vois les actions baston. Pas perdre. Na plateau na yango. Bon, nalanda ki message moko eza ba chaîne na biso a te ba chaîne na libanda nzembo ya papa Hervé regarde moi za ki supprimer na YouTube. Oui, parce que to soit qui moins malentendu na maison de production Oyo et produiseur nzembo wana. Alors to checker les points sur les i d'ici peu de temps. Papa Hervé déjà landeli yango. Ah, ne papa, oui bien. Quand on parle d'un professionnel dans ce pays, la génération n'a se fait rigoler. Le vrai professionnel. On ne ce sont des amateurs. La génération fait rigoler, le vrai professionnel se fait rigoler. On ne ce sont des amateurs. Ah, peut-être moni fait rigoler au ça clip na moi na. Oui. Nzembo kutu. Non, Nzembo ta featuring papa. En plus na disque ni harmonie, disque le plus attendu de la planète. Na disque ni harmonie, disque le plus attendu de la planète. Donc ba mélomane a bonne musique, bozela la bilo précédé. Tous en a des disques tous préparés pour la bino donc ça la harmonie ça la dynastie. Donc déjà tous en a Zanzibar par père va dans Zanzibar pour tournage à quelques clips. D'ici là non benga yo le pourquoi tu pona qui Zanzibar parce que c'est ok car moi Zanzibar est déjà vu le mot historique sur le plan mondial et sur le plan africain. Sur le plan mondial au Yébike Zanzibar et Zalaki place nini bazali côté Kamutumunda qui ne console pas travaux forcés na Amérique et Zalaki na Zanzibar. Alors il y a une chanson na kata harmonie et que la circo biloko wana ba chanson humanitaire ezali. Biso zate que non ça la clip à makambo boye. Ozomona nzemba bolingo mais to mona mama mona sana mapa na mutu azoleka na nzemba bolingo. Wana bwakeli bane. Na yebite na ngana talaka kaka na bwakela nani. Na lobit. Arthur, toi qui es na dynastie, depuis Lansaki, est-ce que travail est salam? Dynastie. Oh. Comment est-ce que tu es yemba? Alors. Tout ça, c'est des gens qui travaillent depuis mais na lobby,
travail yango wana déjà batu ba oyo yemba. Ouais. Travail déjà yango wana batu ba oyo yemba Bill Clinton déjà chaque fois Ali Mbonda Kutu déjà. Donc n'en parlons pas Papi Kakol Azali. Hein? Mais comment il s'appelle? Oh, Zalaka musicien ya Wenge, lelo pa koma na groupe nae. Ah, kombonezo kima. Est-ce que ça a succès l'ambogo? Ah, ça peut mutumo ebani po ya baki ye penza mambana ya dynastie oyate. Donc kombo penza nezo kima. Donc c'est à to fa ndeto fa ka yolo na bino kuna. Aka na yolo. Pona ebika ka mutumo ka dibaki ka ya aroyat na ete pour faire nem talobaki ayati. Peut-être peut air yoko souffler nga combo pe na oyeba. Ngana souffler comme bato andene. Ngana datangiro bato ba oyemba na dynastie. Non. Oh. Azaka na ba faire. Na la coste. Voilà. Donc Didier Lacoste. Yo na zo expliquer. Moi na yolo na bango kuna. Ye penza dynastie wana. Ya na été faire déjà le baki aroyemba ti. Alors attends. Ayemba te pona ni ayemba te. S'il te plaît. Lacoste ata ayete. Ça fait quoi? C'est quand même musicien, bah, il m'a fait. Nalobi boy. Ayete et ça là nini. Dynastie est un projet à Pape Hervé à associer baninga. Alobaka na biso to kende koluka bureau. Lacoste. Lacoste pardon. Aloba na batu ba kende koluka bureau. To comme na bureau boy bureau za kana sans c'était lokola bureau ba commissionnaire. Ah, tia. Mino vous avez point. To comme na yolo kuna ba bino ba teka palin banda ba soina nyau na kingo. Bosego. De loko na nyau ba soina pe na nyau. O ba soina nyau na kingo be ngana yoko na yolo. Ngana banda yoka ngana kana bandal. Soki na betelo masola soki na yoka okuna. C'est pena yeko pa na guerre. Ndangulu. Na capella. Ba musicien misu ba betaka mbanga na TV ko batika s'il te plaît. Ah la. Matro. Ozoma tela ba musicien misu ba comme si autotune instrument. Vraiment Nzambe. Tala, tozala musala na mboko. Tozala musala na mboko. Ah yo lo beli peka la coste. Héritier pas boyarati. Non, héritier alobaki bien. Après ça qui propos naïe. Ce qu'on a dit peut pas dire héritier était clair. Héritier le biboé. Pour naïe, il a fallu payer Vincent naïe à participer. Vous allez comprendre, hein? Mais à l'oba qui t'est que nakoyate non. Mais héritier n'a fait ça bon à bon terme. Ah, na lobi biso benda na rekata na raté. Parce que c'est la famille. Maintenant batu mususuko. Et le bino ataye mo Pape Hervé. Vous allez maintenant na bouton zala na bongo. Vous allez comprendre, hein? De base non pena bongo net wata. Le projet est encore là. Le propriétaire a projet de Pape Hervé. Biso yemora ibini na zana ngona mtu. Donc même quand Arthur na fandi boy na zana ngate na te obandoro lobake ye rozalate ye rozalate mais ce qui a été officiel les années à Lacoste. Yé moko Pape Hervé lobaki akoyemba ti. C'est ça. Donc bolali ka bolamuki boye Pape Hervé Lacoste oyemba ti. Zane lo mo le ka ki wana te. Que c'était ironie motema mabe. Tu parles trop et l'eau makamboyati. Est-ce que Lacoste a une relation à Lelo? Qui est Lelo? Azana. La toti kabajeko. Ok, fan de la moi si moro boy na banganda na bon marché wala le musicien. Yo mona Pape Hervé na tant que ça bilo kwanengwa. Mais mon musicien père moi c'est un raso moi air à distraction. Air à distraction, un vrai musicien, un musicien célèbre oyebani, air à distraction ezala kaka na ndaku na ye. Ceux qui a Monica okende plus loin, boîte de nuit mec na ndenge moko boye. Et Lacoste mona na katana ba énigme. Lacoste mona na akana ba cité. C'est ça année sociale ngana oliana ba kufanda na batu. Social. Lacoste est social. Ah. Lacoste déjà me mata déjà orchestre na Angola pour bien social. Voilà Arthur, toi j'étais awa. On a qui chouchou mouya qui était musicien na Mora Kenda Potobo.
makambo alobaki na émission ya ndeko nanga Nolita Bouke je salue makambo alobi na robandela ngo soute pas déjà chouchou miyaki alobaki biso tozana ozana makambo te kende koyemba na dynastie rien oh écoute chouchou miyaki asengi na frère Egol alobi papa Hervé nga moko na yo yemba na place na ye soki ya yemba te po na yebi ndenge ayembaka asali pe biloko na yembaka wana ngongo biloko na wana. Voilà Arthur. Merci toi j'étais avant. Moi conseil moi européen. Conseil ceux qui n'ont pas ça quand na Sarato landé de Konanga. Sarato là vraiment moi Arthur na lobby tu es combattante. Tu es combattante. Place aux arts c'est pas la mort. Papa est à la prison. Il y a plein de gens qui yebi à la prison. À la prison bazali. Arkeli kutu pédophile. Banyate 25 ans. Donc yo au salim salana batunde ba coquille vérité te ne ba kangisio mais tu vas sortir. Ça va toi mérité hein. Ah mérité ni. Moi trophée. Non sauf qu'il y a un journalisme trophée à la raté. Le journalisme est la voix des sans voix. Vous allez comprendre hein? Donc bateau vraiment préfet de mérite hein, ça. Madame t'es forte. Conseil carrézère on a l'air pour obima kolemano te continuer. La vérité, tu le mangote. Bakangisa Charlie Prince pour la vérité. Charlie Prince a tikati. Azara wana to bunda bitumba. Voilà, merci là vraiment c'était notre invité du jour Arthur Pouloulou Kanene ça bino ba vrai combattant. Un abi ba combattant Simanda Kouté hein. Merci vous êtes nombreux de nous suivre en direct sur Rossi News Télévision. Bon moment de décortiquer actualité à l'élo. Donc to bel comme ambassadeur hein. To simbi simo ba point pa pas pervé hein. To simba point pas pervé donc vous a toujours branché bo quitter te vous akawana vous s'abonner toujours dans Rossi News Télévision pour actualité là toujours awa. Au moment Arthur Pouloulou yaka na Rossi News Télévision. Merci, je vous aime tellement beaucoup. Vous partagez, vous commentez, vous aimez, vous likez donc vous likez vraiment dans ton ligne la bino ka bongo, la ligne bino ba partage. Na ba like do ba golwa boye bo taba j'aime bo s'abonner li sous to bana papa Hervé na bengi bino no so do boye belé na Rossi News Télévision. Bo soutenir artiste na bino combattant na bino Arthur Pouloulou nazalaka déjà soutenu là naza déjà na maman Fanta Fofana naza déjà na maman Madi Wembo naza na maman Lalita la gabonaise et même Kabiscofil là déjà naza na bango naza na mutasika na makamba sika maître Magloire Masakala sans oublier Raye Mekamata les banquiers du moment. Donc naza na bato ebele oyo nazalaka na bango sans oublier la presse intelligente coordonnée par Yemoko Feston Frappe Gouf le Gaulois Tariq Ngangou vraiment Abel Boala donc bino touana donc merci Emmanuel Kalonji la sagesse Chada Polecha DG Polo Pichu Botoko Ibu Noir ya Papimba la motema Charlie Kunga mère top wana Serra Dorcas hein Serra Dorcas Bolokoko Serra Dorcas et te ko bukana te maman Charlie Kunga otindro mo aza tala maman Charlie toze Charlie libanga wana ko bukana kate donc ezaye ezana baya visa ponda jira Sezamba bino tout donc Monte Carlo Mokonzi Diego sans oublier patron des patrons boss Seydou papa na petit winner et pour na resuki ça mes deux sœurs chéries que j'aime beaucoup Sandrine et Fernande Pouloulou ya bino yango wana donc lelo pena to suki na bino nde awa voilà to suki na bino nde awa ngonge petit to kutani mikolo ezali ko ya bye.